Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.
Exactement, maman. Falande, tout se passe comme prévu. Il est exactement 12 heures passées de 48 minutes ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le patron de la 4e génération, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kalani, Dieu le Saint-Esprit, venait de faire sa sortie de sa résidence officielle pour recevoir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé aux couleurs kimbanguistes, vert, blanc. Et voilà, toute la République est au rendez-vous. Que vous le vouliez ou pas, c'est une journée nationale et patriotique. C'est une journée officielle de l'État. Pour les festivités, voilà, le chef de l'État venait de faire son entrée ici en Cap Nouvelle-Jérusalem. Et au moment où nous vous parlons, il est déjà entré à la résidence officielle avec le chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kalani. Les hélicoptères de la défense sillonnent comme à Nouvelle-Jérusalem pour vous dire qu'ils sont là pour la sécurité du chef de l'État. La délégation, une forte délégation de la représentation de la... Une forte délégation qui a conduit le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre, les différents ministres nationaux, les sénateurs, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, celui du Congo central, les autorités politico-administratives, les autorités militaires, les hauts magistrats, et tous les kimbanguistes habillés aux couleurs traditionnelles, vert et blanc. La fanfare kimbanguiste anime l'événement et toute l'ambiance est érotique ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Maman Farah. Merci Nangonga Otokopesa pe elobeli na Papa Fabien oyo kota ya lingala amanyola malamu nini euti koleka na ngonga oyo pe ezali kokoba na kosalema Papa Fabien elobeli epai na bino solo kuna tozali komona batu koningana tozali komona ete tata mokonzi ya ekolo asili bongo kokoma ba différentes délégations be lokola tata Simon Kimbangu Kalani ye wana mipimeki banda mpona koyamba mokonzi tomoni ete banso asili kotelema moko na moko azali na mposa ya komona lolenge nini makambo ezali koleka mindule ezali kobetama nyonso ezali mpona kopesa lokumu bato banso moto na moto azali koluka kosala mosala maye baprotocole bazali kosala mosala na bango bamapinga bango wana bazali kosala sécurité tomoni ete voiture jeep ya tata mokonzi ya ekolo yango wana ezali bongo kobongama po ete mokonzi ya ekolo akoyeba bongo kokita ekozwa esika wana tomoni ete maso ezali kokende na lolenge esengeli malembe tozali kopusana lolenge mabongisami ebongisamaki ete soki akomi akoyambama na tata mokonzi ya lingomba tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kalani tomoni ete mituka mibale epusani yango ekomi oyo ezali na dalapo kuna te ye azali kasi ye azali na motuka moye mozali na nsima kuna mapinga bazili kozinga yango ezali esengo na mwana kipangise nyonso komona ete malakama bazali kokokisama lelo ezali lendi mokolo mosala moko kasi bato bakeyo mosala te mpona nini ezali mpona kokanisa likambo liye tata Simon Kimbangu asala
mosala moye tata Simo Kimbangu asala ya kobikisa loposolo indo ye ayaki na bokonzi ya Lingomba, ayaki na bokonzi ya Luyalu, ayaki pe na Zebi to pe boyebi tala tata mokonzi ya Bule mokonzi ya mboka to pe mokonzi ya ekolo ye wana azali kopusana motuka moye solo les différentes délégations tomoni ete esili kokoma ya kokomela biso tozali koluka koyeba mpenza epai wapi azali epai wapi azwami ntango akokita akokoma po ete toyebisa bino na ngonga nini ye akomi na ngonga nini ye akiti Mama Falone tomoni ete mboka nkamba eningani mpenza ezali koningana ba différentes délégations ezali zwa esika po ete bayeba bongo koyamba tata mokonzi ya ekolo le premier citoyen congolais ye wana azali koya oyo azwaki délégation azwaki décision ete mokolo moye ezala journée nationale, une fête nationale. Lelo oyo azali koya kosepela na bakimbangiste et le non kimbangiste présent na mboka nkamba Yerusalem Mama Falone tala eloko baye bazali komituna makambo ni ezali koleka na nkamba lolenge ni ezali kolekela biso bapanzisango tozomani awa mpona kotalisa bango maso lolenge ezali kolekela Mama Falone. Matondo mingi papa Fabien Lumingu nangonga oyo tata mokonzi ya ekolo asili bongo kokota na kati ya résidence ya tata mokonzi ya Bule tomoni pe ba député nationaux bango pe basikalaki nsima te bazali mekendenge bazali komona na ba image bango baye kasi lokola tata mokonzi ya mboka tata mokonzi ya ekolo azali na tata mokonzi ya Bule kos'entretenir kuna na kati tokozwa pe ba image na nzela ya place kinga ba officiel kuna audience ndenge nini ezali kolekela bango bazali komibeleme kokende kozwa bisika na temple bamba te nsima ya bokutani na bango na tata mokonzi ya Bule kuna na kati ya résidence nde bongo bakobima liboso ya résidence ndenge kozalaka papa Ferdinand mpona kozwa honneur oyo esengeli nde nsima wana bakozwana mpona kokota na temple ndenge tolobaki ete na mikolo nyonso culte d'action de grâce ezali bongo ebongisami bongo na nkamba Yerusalemi ya sika na kati ya temple esika wapi mateya ekopesama banzembo ekoyebama pamba te na kati ya lutte ya papa Simo Kimbangu solo azalaki koteya na kati ya koteya banzembo ekopesama wapi epai pe tokoyoka n'est-ce pas liloba ya motuya oyo tata mokonzi ya ekolo amemeli bana ya Congo lokola moko ya Congolais lokola moko ya Congolais oyo azali na ndenge asilaki kobunda na ndenge asilaki kopese de son poids en tant que premier citoyen pe garant de la nation congolaise ete mokolo yango ekoka kozala solo bongo lelo oyo to célébrer yango mokolo na mokolo mbula misato wapi epai mboka Congo ezali kogarde bongo mémoire pieuse mpona komba ya tata Kimbangu nangonga oyo batata na bamama ezali komona la fanfare ya kimbangisme azali koagremente azali kobeta nzenze mindule mizali kobetama bongo nde na kati ya yamba ya kimbangiste tokoyambaka ebakonzi voilà nde mayema azali koleka na ngonga oyo epai mpe bongo na bongo ndenge papa lobi tozwi mpe présence ya baautorité politico-administrative ebele fotala bamama na bangonga azali kolanda tokotangela na bino bakombo ya moko na moko badepute nationaux koloba te nde na ngonga oyo célébration mana bazali koleka awa papa Ferdinand mokolo yango oyo tonyokomelaki oyo bakoko na biso banyokomelaki oyo na kati ya cette table de nkamba ezali kotalisa ete baplace oyo ebongisami ezali bongo 37 000 familles déportées 150 000 martyrs mpona likambo oyo tofandeli lelo awa oyo
tozali kokanisa oyo tokobengaka barelégué bakole na pasi oyo bamonaki lelo oyo biso nde tozali bénéficiaire ya likambo yango nini okotalisa na opinion publique oyo bazali kolanda biso na ngonga. Effectivement, Maman Fallon et Papa Fabien, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. En 1921, il fallait un homme, Papa Simon Kimbangu, devant les colonisateurs belges, se tenir debout et dire net à la colonisation, net à l'esclavagisme, net à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et il fallait une égalité parfaite des races, des tribus, des nations, des religions. Et il fallait prôner la libération de l'homme noir, tout en leur promettant que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Les hommes que vous venez aujourd'hui, il viendra un temps où ils ne seront plus avec nous. Nous-mêmes allons diriger notre pays. Papa Simon Kimbangu rentre, les élèves les suivent et Papa Simon Kimbangu dit rentrez, allez étudier, car c'est vous qui allez diriger ce pays. Qui l'aurait cru, Papa Fabien, qu'un noir serait président de la République? Qui aurait cru qu'un noir serait ministre, administrateur des territoires et que sais-je encore? Papa Simon Kimbangu avait dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ceux qui ont cru en lui, 37 000 familles ont été arrêtées et reléguées dans leur propre pays sans tenir des armes, sans se révolter, sans tenir des bateaux, mais parce qu'ils ont cru à Papa Simon Kimbangu, ils ont confessé leur foi à l'évangile de Papa Simon Kimbangu, on les a arrêtés, on les a relégués, au sein desquels on trouve 150 000 martyrs pour que le Congo soit cueilli, pour que nous obtenions l'indépendance. Il fallait que le sang de 150 000 martyrs puisse couler. Et voilà l'ambiance qui règne ici en Kamba. Il fallait reconnaître ces combats. Et aujourd'hui, certaines petites églises qui naissent aujourd'hui comme les champignons veulent avoir une journée comme celle de Papa Simon Kimbangu, ce qui est inadmissible. On n'a pas accordé cette journée parce que nous sommes l'église kimbanguiste. On n'a pas accordé cette journée parce que nous sommes une église noire. On a accordé cette journée parce que Papa Simon Kimbangu s'est battu pour que l'homme noir devienne indépendant, libre, et que le pays puisse accéder à sa souveraineté nationale et internationale. Et c'est grâce au combat de Papa Simon Kimbangu. Et c'est lui qui a éveillé la conscience africaine pour que tous les Africains emboîtent les pas. Et aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants. Et voilà les combats qu'a mené Papa Simon Kimbangu. Toujours avec l'exécutif, parce que nous avons trois pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif en 1991 ou 1991 avait réhabilité politiquement Papa Simon Kimbangu. Avec le gouvernement Mobutu, ils ont réhabilité politiquement Papa Simon Kimbangu. Avec l'avènement de son excellence Joseph Kabila Kabange, on a révisé le procès de Papa Simon Kimbangu. Réhabilitation judiciaire, c'est l'intervention du pouvoir judiciaire. Il fallait maintenant que la représentation du peuple, le pouvoir législatif, puisse légiférer pour reconnaître le combat de Papa Simon Kimbangu et que Papa Simon Kimbangu soit placé à ses justes valeurs comme le père de la nation et qu'il accorde la paix à la RDC. L'Est de la République est en proie à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda avec la bénédiction des puissances occidentales qui veulent s'enrichir sur le sol congolais. Voilà pourquoi il